tu peux permettre un fils qu'on a journée nan pour la mapper moi l'eau sortir moi huile ça le peut moi c'est bon le temps que y a mini et mon nana moi dentifrice peut permettre quand même des choses à garçon propre déjà et bon attends moi mine moi ni tout ça en attendant tout bunda bien notre c'est qu'on a un élika qui est possible famille on se paye amour l'autre fois quand on va nous le banana qui on a vu on le vit nzambe ayebi pona nini na paramètre que to kutana donc kutana wana ngai na besoin ka ninga pe na ndako mso na leloso na le mo fufu yo ko zo tana fufu to za na même moral so nga leloso peut-être yo ko na pe fufu peut permettre biso na tanana to mona na kaka nikole ko ya awa yo mo mona o na chaise pour permettre na fils qui peut déplacer na ta vous a moins un peu indépendant. En attendant, tout le monde a un traitement. Les exercices qui tacakomata. Tout le monde a disposition aux ailes. Pour l'on a prince malamment au côté. Yo mon peu au cul, il m'a peine en chaise na yo. Tant que tout le monde a même un master, tu me sous moi on a mis tout les autres, ça la paye bien. Et le stress, au moins. Mais à trois merci à maman ça va aux alarmes tout le temps parce que c'est pas si facile. Vraiment, moral nous a la bien. Moral nous a la bien, le simba. Donc on a encore le moral à moi. C'est pas comme un cas si. Nous avons une séance sur le moni batubé. Ko na la mtu moya mona ndimate ke na ko sa pe na batubo. Toi na côté na yo donc bilo musuto lo ba teta za ensemble. Nous avons ta service biso pe na boto mona na. Vanda kunga pende pe na ta ki banda to kuta na so pe na ina kanga mismo na biso ensemble. Na bike izamu kimsute yo ndem to tsinda ki to mona na. Na bike so abimesi yo pambola ta de po asali sapé na oyo mususu nazanga moko te parce que ba foyer zebele sani tango zo pesa boye mutu musu akomona ngo sa vantara te musa musu nzambe nda ponela ka mutu ngo vraiment merci aussi ma je voulais que toi la même morale on a tout le monde là tout à l'heure non je crois qu'il a tiré leur contact. Il faut même faire comme moi, il brise, il est bien, il est bien. Oui, éviter de commettre le thème. Maman nangaye, Fongola matoy o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit, a même biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres a lobby solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo si la kate mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa.
Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, apui nanga se oh ya ya, tikanga na kangama na yo, elika nanga makasi nanga, Yesu elonga sema bilokota seyo, santinela la la kate Yesu, makasi abayebale maye, Yesu nangai. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non kanga makaka na yo, non kesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso yakasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, akwenda ngase ya ya, tikanga na kangama. chama kilele na bia bino bwaka ka boju bokoboma mutu jour ezali makuta bia bino bolala kate na bia ka bosala makelele webite ke ya nyonso bosala ba makelele to ka dino na dekai na ba ka bon fort bien sûr mais ici mon appel ko aussi to faire petit 3 heures de la muti na yoso weza mona nikashi kilele na bonza so tino na ka bongo donc un monstre qu'on a soukol ande suna soukol pina mai on est pissé pour la Congo ici ce qu'on milite donc c'est type na roi ici si benda matina mutima donc za vraiment mal à l'aise même tu peux ça les pisa donc pour ça les arrêter donc comme bon ici kaisa subi zangi les pina ici non on comprend que les gars de hôtel autant que la canne hôpital pina
tonga mwa banda obetanga zaso abeti kosa kusile ngoka ti uvanda trebi parce que lino basubatisi wana tini ndo savana uvanda bondo sentiti kunzoto emsungu to baoka malili ngana oyoka na moto nayoka koma moto emsumona ba malili ngatika na ngana single emsuna tini petit mo bopisa ngana o mai babo to kila de kantina mai na sokoli na vai na ngawa school sentir kinya emsumona emsu ko fena ba line abo mo fe 3-0 nga fa ni so pe na va libanda bo mwana pe mwa ala lezala ati dato utanai so pe bukotisi kana ndako mwana wa bandu kolela fa na bandi libanda na zo kipi na mpekisi bandu beni na ngata nde pongi wana koti likabu wala ti misi na vipi na tombo blue kwa nzuya magreto utaba resoni makeme uchaka resoni parce que utala fimu ko yeli don o kanati na vie ya malakata pina don nzambe kaka po oza na ndeko salisi uludo sesi ulubu lobi wana punda so tinde pe ko bayaza ka mutu apone bo mweka nini ko ngamna tina ko kiluka bambungo nayo kiluka na mtini kiluka ya ana kan susu chilopi mai boto mai nzutu kani zambe je trouve sur l'automobile sans jamais dit de kutani baiser c'est mon tout pour putain sur na bandeko ozala hermo boto bandi tout le monde allait à tout c'est mon hermo bato bazala qu'est-ce que tikali yo moko bandi pena repère ça vraiment konga pia baba be unga mona misali pena nzambe ndali ndeke na pe pena mukufani pour les milices avec les azu simbi kuka rien taka kuka ba ko de 140 volts simba munde pena mu beta pena no hospital place mais pour tout try solo mama biso aza mutema pena nyonso bakota pena na walia ndete sa 4 jours na ya te munoko kauki kumukuna nipo bachanga ba makila bani banga mona misima pena ke kutika batela ba mwana po boye kuna sala mande na po ba lisuki nzambe kaka ne kutika kama moni fanyo libu ya mona elilo ni solution na bina lo ni travailler que nous avons maxi et ça na mosiko na ebiki zazu pina na tinda ndi ba munisa mama suki vandi school douleur nini ngana retanga mona zu pina zazu ana tu ya 2500 pina mbinga sko mtima da so tika telo na mno fe bima mo côté yake titaka hospital ba beli tu ba betanga batunga kotinga na salle docteur bima pina buye mo mira ko to bani tina monika kia tona kata rande vide fona simba ndeko va pina mama le mo so tuna nini ezaka na poga ba nini tumata tuna matina ba bitu wana ya ba pes ba nini ko cha ba nini ko brancher téléphone ti ba nini na bisi mo pina na prier puis na sisa puis peut-être na seni pina kuna na prier na bisi nzambe nzambe na pina vi ou ya vi na nganti tanga makina yaki oluka bon nyoso zaki na mo ici mais sunga kaka singa da comment que vient être même si musimba kama na simba pena bo rien pour pena kata mtu wane filme na bisinga yo pour ça la beauté ni kibu bakati na ko ba police group na bango mnene wa ndola ndela et puis c'est si ngamu siko na pana ici ko bakamo bando yela nga msula lipina boye omimona pena ki bakangi yo ndi basinga bakangi yo ndi pena basinga po o bouger esimba tingo bouger donc so la do sentir ko zo bunda pena ko bakangi yo basinga banenge moko boye o kaka wa mtuna gangi bo o kama tutuzana ye pembeni mbetu wana zo kana leo omona pena na te ko tanga ka siko lali leo de disika mona la buka kilita kanga basinga tili place moko na mshiti
emsuka mwana mwa mukinda zo pesa ngamali na mela emsuka baya kuzwa ngai ijo musupi na buwe na senti kuna kiba yo fungula ngaba singa wana tangu na yo zwa ndoto wana ba yo fungula ngaba singa wana ndisi kuna komi kutili manamiki nina mola bila kinya na komo tili manamiki na ko ba funguli ngaba singa nina yo tili manamiki ndiki 2 jours 3 jours ndeni bango pina kina bisi bango c'est moment nous avons des cas quand même kala tende na komi mutu kuya kimpo na mo tili manangala ni nzamba sungi bisha bango pia oui bien qui doit ça sonner qui c'est qui a branché ni na courant on va pas utiliser la musculation ce qui on sentir hein sur ba tu en ça le ko vimba donc senti donc gangi mbala mo moni tiki pourquoi est-ce que comme ça na ndoto ko fungula ba muscle wana ba juni ni mugo ba branché sur les canaux donc tango aussi ça wana sur ba tiki au kana kiné wana si uki rola la tête kasi ya kitakate da pati c'est le mot fait c'est courage ça la force morale l'autre fois on a là ici ceux qui m'ont déjà valeur avant de tenir beaucoup de prester avant beaucoup de travail première de choses on va pas morale la mieux morale technique parce que déjà morale là pensate on a tabou qui artiste ça la peine donc moi personnellement c'est que ça d'abord que sourire yo mozana na sourire c'est tu me suis là il y a qui soit traverser temps haut pour au moins attaque au seka na yebo mais déjà yo déjà ozana c'est un moment où yo déjà ozana yo c'est difficile pas parce que même au seka aux hommes na sengo ya kisi ya makasi donc perdre d'espoir au déjà que ça va que makasi sur la motivation au seka au fana batu aux éloignement et sengo parce qu'en principe ne va que batu baza déjà na handicap mingi bazala ba colérique bazala to akanda zoma au kanisa place au tiner zala kana lelo tout ça ba kanda mambe belebe mais déjà yo quand même malgré aux ana passe mon avis sengo ezali donc lo ça pendant plus important en on a puis de temps à autre mais pour remise à qui comment ça n'a raté sambela comment ça n'a raté vous savez il y a certaines choses où tu traverses ça et tu comment en souk en tout cas secours ya souk za kanza sans nzambe le côté tu vas bantu nengo ba ce to ngi to ozonga na histoire na au mona qui histoire nous a pas lié na makambo belé c'est que makambo sunu ba so ba nous landa histoire ngo olandi mona ki makambo suza molili moment mais le diable a-t-il qu'on réussir te comme ma âme na yo ko tendre vie na yo c'est que Dieu a encore un projet nous avons un projet pour nous tiens dimi bena que non atika yo parce que comment expliquer que moto Amélie Zazou salut l'autre mais âme ton sous tout na ka histoire j'avais la mukie kaka meki boy ake mais yo ko Zazou ya belé omeli etumbi na motema or motema na batubeli tout na so déjà motema déjà so des problème ici la kufi yo siko nzambe asa l'effort ça dit que la tisi motema na bana bakamsusu okufiti j'avais okufiti oki ko simba pena courant ibimana na Congo central lorsque Congo central place courant za pena makasi wana parce que simbi et ça li pe yo elo comme côté donc moi je crois que un jour nzamba c'est possible au tambola na nzambe ngana na foi alors donc neto loaki ya mingi ezaki d'ailleurs je suis en train d'enseigner na bande comme susu neto loaki tous à la sensible au cri de détresse donc tout le monde qui te bêti tout parce que mon ami tout c'est vrai aux fans les tantos dunda po ozo chose volante parce que ngai na promettre aux na ebi nzambe to sambela aux chaise volante aux zonga na hôpital bakine ko zonga et le reste
totika na maboko ya Nzambe ye mo mutayebi nini akosala donc zala na elika ya mona albai bon ndio uzofanda pe boye toyebi te mutakolo pe aza pete yo za ija moko guerrier combattant il faut bunda obunda toyebi bande osako peso pe moi 100 francs moi 1000 francs oui alors ni na loi bon na mekata ko bunda fiskata saki loso ezala wana saki semoule ezala wana moi 2 bidons huile ezala wana moi sachet à sucre moi ba savon misusu moi ba mata je te permettre na fisko kanga journée nanu pour la mapper moi loso tie moi huile ça le moi c'est bon le temps que ya mingi et monana moi dentifrice peut permettre quand même il y a des choses à garçon propre déjà bon attends moi mine moi ni tout ça en attendant tout bunda bien notre ce qu'on a na elika qui ekosimba simba famille nyonso pe yango l'autre fois quand on no loba na landa ki on a vu ils le bika Nzambe ayebi pona nini na paramètre ki to kutana donc na kokutana wana ngai na besoin ka ninga pe na ndako mso na le loso na le mo fufu yo pe ozotana na fufu toza na même moral so nga le loso peut-être yo kolia na pe fufu peut permettre biso na tanana no to mona na kaka nikole ko ya awa yo mo mona oza na chaise pour permettre na fils qui peut déplacer na ta vous a moins peine indépendant vous mona en attendant to bunane to ko buna so Nzambe asungi biso ke to mikata ko metso ta likolo kuna parce que so banda ba traitement eza exercice kitaka ko mata to lukata ba disposition oza la likolo kuna ke olongwe na prince mbalama okoti yo mo pe oki de ma peine chaise na yo tant que ozomona quand même ba master ba tumususu moi on a mis tout kanezo les ça la paie bien et le stress au monde mais en tout cas merci à maman ça va aux ala tout le temps parce que c'est pas si facile vraiment moral nous a la bien moral la bien et le simba donc on a encore le travail à moi nasipe ko makasi nazala kuna esengo so na moni bato boye ko nazala moto moya mona ndima ateke na koza pe na bato boye to na kute na yo donc bilo mosu toloba ateka eza na ensemble Nzambe ntasangisi biso pe na boye tomonana vanda ponga pende pe na taki banda to kutana na so pe na kanga misu na bisi Nzambe na ebike eza moto msute yo nde moto msindaki tomonana nabi ke so abimesi yo pambola ta de ya po asalisa pe na oyo mususu nazanga moko te parce que ba foyer ebele sani tango zo pesa boye mutu musu akomona ngo za vantara te musa musu Nzambe nda ponela ka mutu amu vraiment merci aussi ma je vois que toi la même morale on a tout le monde on va il y a très bon écoute hein bah numéro je crois qu'il a tiré leur contact c'est quand même fait comme moi demi brise quoi et bien on tout bien oui éviter de promettre tes bien mon avis de pour essayer de bien on peut parce que tout au moins on est tout trois mois le bon trois mois le bon pour somme c'est passé ngapi na ida ngai mona ka so mpe na ngai suzan bona ko kita na spectacle wana kabili ke masa courage ndiki yo leka na bitu ni ba ti ko dina ngane la kita bongo sambeka si ya pa bongo na nzila ni tilita ko bina awoya asala mungu na biki zamba ko fonda zamba ko fonda parce que uzo sala nini et la bande de repas de Kinabu. So I'm soon on the moon to see Tabuza en cause. À mon avis, on a ce qui est mon avis, ma fièvre, on est quand qui est un cessement, on s'en vit ici, puis tu vas dans moi, on dit tout ce c'est ça va prendre des temps dans ça. Comme ça, kasi hapa mola pina nzila pina zandi ouvert nzila ouvert pina izala bien maybe kino ici peut te dima tinzela prince makasi donc na okaka makilile msu ya match mengeza ka chaque jour mona ngandi wana na terrain msu ba masa ba beta to pare ba mbongo ba nini msiko na zwata tante parce que ida le continent moi vie et linga on milieu ba na ngaite
Nzamba pambola kaka ni to mona na injua ata na prince wana ata na nini nzamba pambola j'ai la foi que to mata ndeka na lisi okinde yo lobi na foi wana onga peso na za na ngona ebiki to mata ta wana ba filmer pe to tani na ebiki tanto mata nzene bele ba bimisa ma emisi uba mona ngizane bele ba bimisa ma emisi so ba moni ngame ngamo suna lela na ngali suite pona yebi yango eza makambo yaka no lela te mutu musupa ya otala nga bandi olela nga mondi na perception kolela te sepela ndendo moni nga fi ki boku ngai parce que na besoin na tala ta furi na nga oyo na mona pour lelo ko ta pete bakanyi mona nga ndoki na ndenge oto misanela na ngai moko kwa koza bonga mona ebi ate na benga mona nga na gangeli na benga mona nga ndokisi moya ko lia nga mona tindi luka bosalabo niza mutu ko boso pesi lo bongo bongo lobi ana ko ba famille to botana na mutu mutango boti ayo asankipe na ko ya yi ayebi kene si bazine oya nga parce que oya nganda ko sanga na ngo ya yi kuna ayebi te merci pina merci nzamba pambola esengo na sepil pana staff technique mondimba nzamba pambola na yebi ke il est simba avec bien nous avons l'espoir que il est simba ndika na lobi merci à toi donc vraiment merci ce que tu as dit déjà comment ça va belle pas tout là pour moi on est sur le cas il y a problème de bien on est bien que bien on te de la tête va te bien à payer mon président numéro 9 Yesu nanga mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso Yende ayebi bomoi nanga Eya na butu eya na moye Yesu nanga mikolo nyonso Ata nazali na papa nangai Ata nazali na mama nangai Akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na yaya nangai Ata nazali na mobali nangai Akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyonso Oh ya 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 Oh ya 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 Apui nanga seyo ya ya Tikanga na kanga mana yo Elika nanga Makasi nanga Yesu eloma Sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu Makasi abayevale maye Yesu nangai. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo Naokesu wapi. Ah non, je suis Nazanga na nyonso Ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Baba wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu Hata usiku hata mchana Yesu wangu wa siku zote Yesu wangu wa siku zote Yeye anajua maisha yangu
hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 oh ya 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 wakwenda ngase ya ya tikangana kangama. Papa, emela baroye, oh ma belle hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle no ko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba. Oyo bate ya kaye uza kaye pa ya mokili. Salela tango tango yozana bomoye. Linga yo salela ye o tango yozana bomoye. Linga yo salela ye o kufeza ya solo. Bungaye beti na tempelo tango ifweni ya ya. Salela tango mbeko, salela tango salela tango fami. Amani mame, amani mame, amani mame, kedika fumwe, yadilu solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe. Uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo kati Yesu Masia. Salela tango mbeko, salela tango salela tango fami. Amani mame, amani mame, amani mame, kedika fumwe, yadilu solo pani. Mboka na mboka
mona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya.